La famille, Bokoto. Awa, makambo sur makambo, awa, affaire sur affaire, awa, dossier sur dossier. Awa ya koyinda nde ya koyinda, ya kobeba nde ya kobeba, ya kosala penza pasi na motema nde ya kosala pasi na motema, na ndenge moko ya kosakana te. Lelo oyo bandeko nanga chez INSNM officiel toyaki kolala tolamuki na ba dossier ya sika toyaki kolala tolamuki na makambo ya sika bandeko nanga affaire Maria Ntumba. Kande na yebisaka bino Congo na biso ezaka Congo moko ezangaka makambo te, Congo na biso ezaka Congo moko ezangaka ba dossier te, ezangaka pe ba affaire te bandeko nanga na ndenge moko ya somo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne INSNM officiel. Bienvenue na balandinyo so ya kala, bienvenue na ba onyo so ya sika. Kande tolobaka na bino boyeyi malamu na chaîne na biso ya INSNM officiel. En tout cas bandeko nanga nyonso ya sika soki ezambala liboso esalemi keno oya kokota na chaîne na biso ya INSNM officiel na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ya ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que INSNM officiel année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya pamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille kade na yip sarabino batela santé. Soki oko batela santé na yote mutu moko te akotikala ko batela santé na yote. Eza vraiment important en tant que mutu koyeba surtout et encore ndenge nini ya komi batelaka. Sango ya malamu abari njema bandeko nanga gavker ayeli bino ba solution ya makasi, gavker ayeli bino ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambu ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso oyo bazotungisama na oyo etali makambo mabota, benga gavker bandeko nanga ba solution à tout prix ezali wo. Voilà. Tokota na dossier ya Maria Ntumba, tokota na makambo ya Maria Ntumba, toyaki kolala tolamuki na banungu makasi, toyaki kolala tolamuki na moto ezopela sekopela na réseaux sociaux na internet na ndenge moko ya somo. Alors makambo ngo eza ndenge nini, nani nde asalaki, nani nde ayibaki, nani nde akonzaki, nani nde asalaki mabe. Kande boyebi ba réponse nyonso ezalaka chez biso INSNM officiel kuna nde ba makambo ezali o. Bandeko nanga awa makambo ezali, awa ba dossier ezali, en tout cas nazotiela bino nanu ba explication ya ye moko Maria Ntumba. Apesa nanu ba explication na ye bokomona pe ba réaction bandeko na biso mosusu kande boyebi. Et après nga moko mama INSNM officiel nazozonga sima pona komeka koya kosala analyse na dossier oyo, parce que na makambo oyo bino moko boyebi l'État azolandelaka makambo nyonso, surtout soki etali makambo ya santé o bato ebele baza kokufa. Na rappele bino
ebele ya basi lelo baza kokufa na nzela ya BBL. Biso moko boomona, pas seulement au Congo mais partout dans le monde. Batu bakomi kokufa, ebele ya basi bakomi kokufa likolo ya ba BBL. BBL ezobomaka batu ebele. Ezobomaka batu. Il y a de ces personnes au baza ba influenceuse te, o totikala koyeba bango te, mais bakufa na nzela ya BBL. Alors yango wana l'état, pas seulement l'état congolais, ba l'état mosusu na ba pays mosusu bakomi kolandela ba dossier oyo. Yango bomoni lelo makelele eye kobima. Maria de son côté alingi na ye asukola na ye maboko na makambo nyonso. Amonika ati non lelo to lobby. Ngande mutu bakokanga, kande bayaki kokanga ngai. Alors malamu na bimisa na nga vérité oyo ezolekaka na makambo ya ba BBL. En tout cas la famille boyo kananu Maria Ntumba ndenge ye moko azoloba. Bo s'abonner massivement, aimer la vidéo, commenter, partager bande konanga pour que batu mosusu oyo ba yebite li solo ezo kende ndenge nini bazala pe informé. Tolanda. Hello tout le monde. Alors, j'aimerais bien m'expliquer pour la dernière fois. Pour affaire à l'injection oyo, batu mosusu ba ngbazo ngo se bozo ndeni ba ngba mo li pate ou quoi. C'est pas mon problème, OK? Tout le bila ba vie ya batu, ba santé ya batu. Déjà n'a expliqué bino dans un rang de na mututé na partager expérience nanga docteur moko tshubanga bakisi bazaka en collaboration na dame moko babebanaka. Il paraît que parce que madame a changé qui bakisi a découvert bakisi na Kinshasa na pris assez abasombanga docteur alobinga na zoba risqueté n'a pas influencé na lobaki na zona ba risqueté. J'ai dit arrêtez, la dame a continué chemin na. Alors na comme on solo ko comment li paté parce que la petite na écouta Niclette na kati na bate na ayo salani Deborah na kati azoki $500 ayo salani tozolo bela ba vie, OK? Tozolo bela ba vie. Donc ngai na yo komi lobela po na milongo na kati likam un jour tôt ou tard maloba na nganga bukangi lo na date lilo ça n'a pas de problème te mena yebisi bino que moi je ne travaille plus avec la dame, j'ai travaillé avec elle parce qu'elle était en collaboration avec un docteur. C'est que vous avez compris de quoi je voulais parler. Si madame a continué l'injection, tant mieux. Après ça, Deborah pour Deborah bon de l'anga, na l'accès Deborah ba inconvénient, l'accès Deborah non ça la makampo na mbongo. Moi j'ai toute une communauté où on a cause ba santé ba tena tchangé pour na mbongo. OK? Deborah comprendre vous en a raison. Donc le docteur a qui na etika po yo zana makila libata. Okola le lami ki bonjour et yo zongela yo. J'ai dit arrêtez. Alors, battez à Niclette. Après ça, on a $1. On a $200,000. Oui, commerce, ça se voit. So, on commerce, c'est pas notre problème. Mais là, on a $5, on a $5. On a plus de ou ça, le calcul ou teki. On connaît qu'au bon de la Niclette, après ça, battez, nous, tout le monde a vu 3 ans. Tout ça, au courant, que Niclette a payé si battez. En plus, sachez que l'ennemi à Niclette, c'est l'ennemi nanga. L'ennemi nanga, c'est l'ennemi à Niclette. Biso de bongo. Biso penda bongo. Donc là, la quand même bon matin, on a bébé na mutna na yesi Niclette. Ko lobisa mu tel ta soin singa na koselo makam na koselo makam pas de pouvoir lobisote. Niclette peso ka yé. Alobi ke mutu tel na o se pena makam ta soin singa koselo makam biso pe to lobisote. Butuna biso pena misato na tozala bongo ennemi à moko na sa ennemi na biso misato. Alors, moi, distraction, nous, quand on a ma cambo, et on a rien à éveiller, c'est pas ça les sujets. T, Déborah, il y a moi, CGT. CGT, il y a injection. Moi, je ne parle plus des injections. Et il y a dans la bouteille, dans la mouille, mon qu'il y a, ma vidéo est tikali, et il déjà que moi, je ne suis plus dedans. Là, ça n'engage que vous, mais sachez que, une histoire d'injection, je ne travaille plus sur ça. Beaucoup place est silaga. Beaucoup place est silarati. Et talika rabino. Na mtu santé na yi. Wanga santé nanga na baté longo déjà na zani na zabu. Parce que ba témoignage les ali na ba privé ba boye langa na bino. C'est pas ça le sujet. OK? À bon attendeur, salut. Merci. Ma awa sur la vie de ma mère. C'est non cause na baluka lobby na visa fi wana ti. Na s'attendait même pas dans plaire oyo na place na fan lelo pona sala live na s'attendait na ngoti. Na na droite nga na influenceuse na muswamba lokwa binote bata YouTube anzalanza na lokwa binote. Moi il y a toute une communauté qui me suit.
Si on a la poison, bon, mais ça veut dire que j'ai fait attention à ma caméra sur la salle. Na kosa makamna lo yengete lo kwa bino na ba sentiment lo kwa ba futi mo mbongo ba nzala $200 yo fande na live bebe no tama ndefu lo kwa zala keba penza bino boye binga pe bien te bino bosala lo kwa bobosa na ngai bino bobosa na ngai bobosa na nga lo yenge do lenge mata bino sali ke bobosa na nga do bosali ke bobosa na bino nga bobosa na bino ke mwana ngonde za bwaza do bobosa ne lenge mati bino sali ma sebe ta e sali ko bosa na nga bobosa ni bokom na bino na monopole ofande ya pe comme na bolo ba mata kita tonga midi pourquoi te mala comme ota na nga bino c'est pas pour vous hein calme on a fanda za pona bino te et pour na bat balanda ngani na comme ofande la bon calme to kabona na biso madame malama comme ke lukanga et pas Niclette oh ma victime lelo ke Niclette abondela ki acha bate oh ye mutakinde ko senga Niclette bate asenga ngala ba ceinture na ba gen na nga na boya Niclette a pc bate a comment que bon de la Déborah ko kabela Déborah blanc matoyi ya or pour Déborah ya osengele pardon na si Déborah nga na za carrière na za batu na maboko na nga oh via batu eza mutoko perdre vie kana makamba boy na yebeliye na tongate na yebi ya chuba tongate lokwa ina docteur esili nga pe esili na osama kam na loyengete tango libala Niclette e uto leka si boza conscient la ba commentaire bino si bondo mona commentaire kaka répété yango yo sala BBL o tcheli susu ba système o komi suko la ta chiffon ndenge nini na teka chiffon nga vana na zwa gu o teka chiffon parce que nga mona somba chiffon na moni ke na ozo batunga Maya ebisi nina oh attends non c'est le sous promotion te mais bazo continuer ko ya na clinique pour nanga donc ce qui va travailler na clinique yo longola ka seti sana o mbambongo nyonso likolo mbambongo likolo opesa kanga pe à partir à lelo photo matisa ba injection eza susu $1,200 te et comme à $3,000 comme ça na $3,000 wana yoko bandaka kozwa 700 2300 opesa kanga koto wana Maria za la raison te parce que yo kati ko ça la promotion na moto yo kati ko travailler na moto mais ozo obligé moto okolobela lisusu te okosala sous promotion te mais ba mbango likolo pe bozaki na 1200 Maria bisi nina bakangi Maria to bakanga ki wana Maria tanga bini kasho abisi nina ba pekisinga kosala promotion ya makambu oyo ba pekisinga kolobela makambu oyo donc na moyen continuer sous kosala na yo collaboration ezate nina bondeli Maria na bakisela tambongo et tout batanga kombo eti yo abi nina za agité po bazaki déjà ba problème na privé rando yo ngona expliquer no problème bazaki nango e bandi awa na bandeli nina afuta ki Maria te Maria bisa ki e lokwa ye kwa beta batu batonga 700 Maria tie 1200 700 nina 500 likolo ya Maria a négocier contrat na a moi maye le poste mbongo na OK bayokani Maria tomba kangi Maria tanga bimi kasho ayebisi nina a continuer lisusu ko travailler na yete parce que de retour na bandi ebela batu touti koyoka awa ba explication touti kolanda nyonso touti pe koyoka nyonso bande konanga ka ndenge makambo ezokendele ka ndenge makambo eza ya koinda ka ndenge makambo eza ya kobeba eloko nga na okonseiller na basi ya kilelo basi bozalaka contente na nzoto oza nango soki yo moko okobanda ko dénigrer nzoto na yo soki yo moko okobanda ko bengaka donc ko finga obanda ko linga nzoto na yo te rappelle-toi que ni mobali oya ko linga yo akotikala ko linga nzoto na yo te eza bongo et rappelez-vous aussi que bozokola omoni mutu soki azokola nzoto etikala ka bongo te batu mosusu bazalaka soki akomi kokola mwa ba age moko songolo pakata omona batu mosusu bakomaka kokonda mutu azalaki na ye munene bien mais omoni mutu akokonda l'occasion de rien ezala batu mosusu pe l'effet kaka ya kokola omona na ba série mosusu nzoto ekomi koya munene mais ce qui est important dans tout ça c'est l'entretien
soki oyebi kolandela nzoto na yo oyebi ke awa na bandi kokonda nasala ba exercice ata soki osala ba exercice ataka kotambola lelo tomoni basi ebele akoprefere na ye nazwaka mobali aza na mbongo aza na mutuka poke nga natambolaka te et pourtant boyebaka te keno kotambola wana ezalaka exercice ya makasi epi esungaka lelo okomona importance nango te me lobi boyebi secret ya mundele secret na ye ezalaka kotambola na kokima mundele soki azotambola te eza kokima ezalaka secret ya munene ya mundele yango bomonaka mindele ebele bakendaka ntina ba 90 ba 100 ans mundele akei mpenza na 100 ans biso bato ya mwindu la majorité tokomisaka 100 ans te 90 ans kutu omona deja papa ata kotambola ye moko azokoka te me mindele 90 ans azotambolaka mpe ye moko aosala mpe makambo ya bien ye moko. Pourquoi? Parce que abandi ozwa deja soin ya nzoto siko bino babiloko oyo bozokende lelo babibiel bokendaka kotiaka bainjection bomataka bokitaka bomona te keno ezodétruire banzoto na bino lelo oyo bokomona yango te me à la longue ekozala na baconséquence ya makasi. Alors nga na konseyaka toujours bato sepela na nzoto nzambe apesi yo mais ce qui est important eza kaka entretien na yo moko oyebi lelo oyo kutu ba Facebook eye na ba exercice moi ebele je sais qu'il y a tant de personnes bakobanga oyo est-ce que ba exercice oyo il faut normalement mutu oyo asalaka ba exercice alandelango